Bana Kinshasa, bana Brazzaville, DV yango tokomi na suka. Semaine ya suka yango oyo tozobetela bino DV yango moni cyber café Jafar très motivé toza wana pona ko servir population nyonso ndenge bozomona tozana kata salle na biso pona ko betela bino nyonso bino bato ono no mozui tenter DV yango tokene na suka. Alors mikolo ya suka tozobenga bino parce que ezala teke o naeba ki date te. Donc semaine ya suka yango tozobeta DV ezosila le 8 novembre na 15h. Donc système Euro 4 na 15h le 8 novembre. Donc après le 8 novembre na 15h, moyen retire dans ce dossier na bino Eurozala. Le gola boyebi DV na cyber café Jafar eza $5 ya pamba. Pour na bato ona no bayete bozo mona cyber na biso ba place eza pour na bato nyonso. To organiser service na biso poto yamba bino nyonso tout bo bangate bo moni équipe na biso eza tellement munene ezo permettre à ce que to ça la bino musala mutu nyonso akoya na cyber café Jafar akozala servir bana nyonso to ba tuko zo diplôme na ba né o na ba licencié na ba gradué opportunité yango yo oye ko tenter chance na yo obeti développer terrain na cyber café Jafar et lobby bozala wana pona ngamo na sunga bino pe bokene na kati ya États-Unis bana kin bana Brazza boyebi le seul cyber oyo et ça la prise en charge ya solo de la cyber café Jafar au mona ba ndeni na za ko mema bandeko oyo bazana ba moyen te yango to lobi na cyber na biso prise en charge eza toujours prise en charge ya solo oyo to ça il a battu ba démarche ko banana ebandeli tina kozwa visa pe to sombeli billet to memi na États-Unis ndenge bo moni to memi bandeko mususu na ndeko Jérémy o ala ça il a biso promotion donc cyber café Jafar to zana pona mutu nyonso pona ba adresse na biso boyebi cyber café Jafar oyo to zali na kati ya bon marché o ça il lelo 22 ans beaucoup ta biso na bon marché to kangami na Robank et puis to za so na cyber café Jafar mususu na Chango na Masina na coin avenue Matankumu croisement boulevard Lumumba cyber café Jafar oya victoire na immeuble Mayalos Inter Matonge 2 Penelisusu wana na Kasavubu toza wana na avenue Luozi numéro 1 na avenue croisement avenue Kasavubu en diagonale il y a Carrefour de Jeunes na Kitambo magasin surtout cyber la bino ezawana na restaurant DFC Penea shop ya Vodacom pour na bana Brazzaville toza na cyber moko l'unique cyber Jafar o toza na mona Brazzaville o ezali na commune ya Mungali en diagonale ya la mairie ya Mungali. Bonne chance pour la bino.